nazelaka yo bilaka ola kaka yaye nafandi nazelaka oya ngai tako yaye onga nazelaka yanga tako onga nazelaka tango bami eza domene ya nzambe leta meso eza mystère ankolo leta ye likola kozango yebaka bimobali epai ya gare yayebaki te la promesse elie avec le temps oh sara ye Israel ayebaki ta akotaki na boumbu kasi tango akobima yebaki yango te pourtant eza mystère ya nzambe c'est que tu es ne pas ce que tu seras pesa tango na temps polobi na yo eza na maboko ya Elohim c'est lui le maître de temps et de circonstances nanyango alobi na yo temps na yo seleki nanyango alobi pour toi c'est déjà trop tard motongo auti wapie montre koki kokufa kasi ntango etelemi te okokoyeba jour alelo kasi histoire nango oyebi te pourtant eza mystère ya nzambe alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé ata ye moko nzambe asalaka nyonso na temps Bill Jacker nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o ignorance ezoka yebomaka ezipakinga miso nayebaki te o bokozanga koyeba libota na nzambe tozokufa mpamba nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o nga naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe o alalaki na bwato lokwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde nzambe o kolo na nzela kotambola yoki nzala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde nzambe o moto alelaka ntango makambo yaka makasi na vi na ye kasi nzambe nzambe alelaka te nzambe. Shalom 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 na ba eli nyonso bipai bozwami na poko na lelo shalom na ba nyonso bazwi libakuya kolanda biso na pokwa oyo toyebi ete eza faveur munene nzambe asali biso mpo ke tozala parmi bavivant ya butu na lelo mpo na kopartage bonne nouvelle tika ete nzambe na bikamwa apambola ba eli nyonso bipai bozwami ezala ba oyo baza na Afrique bo baza na Amérique bo baza na Océanie bo baza na Europe pe bao bazwani bipai na bipai butu na lelo tika kimia na nzambe ezala na bino vraiment na yebeke mukona lelo mutu moko akokende kopambwama parce que zangolu koyoka liloba na nzambe bible lobeke na sima maloba na ye ya un esprit oyo elandaka libota na nzambe pona tia na kopambola na pamboli bino parce que na yebeke na nzia na maloba nzamba bongisaka canal oyo eza approprié pona tia na ko édifier libota na ye tika butu na lelo lisusu nzamba leka na ko kanisela basai na nzambe nyonso o bazali ko soutenir biso partout dans le monde nzambe aleka na ko pambola papa na biso digital momo pona musa munene o yazali ko sala na machine elongo na mama na biso Pauline
nzambe aleka na kopambola ye nzamba pambola chéri na ngai l'évangéliste Sephora Likenja apambola basai na nzambe nyonso ya MEPSA Efrata na Stockholm bao bazwami na Yetebor bao baza na Angola pe oyo baza bipai na bipai nzamba pambola ba nyonso oyo bakokota na sima bana nzambe nyonso oyo bakolanda biso poko na lelo na pamboli mama na biso Bea na MEPSA Efrata na pamboli papa na biso Rémi na pamboli ma fille Sylvie pe mobile na Jean-Paul na pamboli ba nyonso oyo baza ba amoureux ya bonne parole boza tellement ebele butu na lelo ezala butu ya mapamboli ya solo bien aimé nzamba sali biso faveur ete biso tozala en ligne pona koyoka maloba na nzambe ezala malamu toujours tango bino bozali kozwa grâce oyo ko partager message na bandeko mosusu oyo baza ba ami na biso de manière que à travers yo moninga mosusu akoka ko bénéficier ngolu oyo pe aleka na kopambwama vraiment na yebeke poko na lelo mama na biso na likambo ezali question moko munene oyo biso ebe na ba chrétien ba mitunaka parce que tango tozali ko luka délivrance tozali ko luka ko sambela ezakana ba question mosusu to bipozaka ezakana ba makanisi mosusu biso to kanisaka mais Bible tali biso ke bituna nyonso oyo mutu akoki kozala na yango ba réponse to biyano ezwami na kati na maloba na nzambe question nyonso mutu akoki ko se poser na vie ezala na domaine ya politique ezala na domaine oyo ya spirituel ezala na ba domaine social tout ba réponse ezwami na kati na liloba na nzambe yango na poko na lelo mama na biso na likambo eza motuna moko oyo bandeko ebele bamipozaka bandeko mingi bamitunaka contenir ba problème contenir ba difficulté contenir ba makambo oyo bazali kokutana nango bato bazali ko se poser ba question oyo biso to koluka to ya nolango na butu na lelo à travers makomito liloba na nzambe. Un chrétien peut être possédé mo Kristu akoki pe kozwa akoki kozala na possession ya ba démon mama na biso na likambo eza mutuna wana parce que na yokaki bandeko ebele kotuna mutuna wana bana nzambe mingi babandeki kotuna mutuna wana na service oyo biso toza nango na nzia ya ba délivrance ya kubondela pona bato esengeli vraiment tokoka na kokota pe na profondeur kosala ba analyse ba recherche koluka koyeba moyini na biso po ke tobundisa ye malamu parce que tango tozali kobunda Bible bitumba na biso ezali ya nzoto te mais ezali ya molimo et esengeli kokota ba recherche koluka koyeba adversaire na biso oyo Satan pe armée na ye babengi ba démon yango mutuna bandeko mingi bazaka kotuna tango tozali koleka na ba service ya délivrance que pasteur est-ce que un chrétien peut être possédé yango biso tozokotuna mutuna wana pe tokoluka pe tozwa biyano na nzela na maloba na nzambe. Chrétien azali nani? Un chrétien d'abord c'est quelqu'un oyo ayambi Christ na bomoi na ye lokola mokonzi pe mobikisi andimi Christ na bomoi na ye pe abandi kobika to abandi ko vivre bomoi ya Christ kati na ye. Un chrétien azali moto oyo ayambi Yesu na bomoi na ye lokola mokonzi pe mobikisi azwi libatisi na mai pe abandi ko vivre to ko mener vie lokola Christ vivaki na nzoto na se na mort. C'est-à-dire que azali ko s'efforcer à même na perfection malgré que azana nzoto boy ba komona kati na moto oyo bilembo ya Christ kati na ye na ilobeli na ye na itamboli na ye na makambo oyo nyonso ya kobanda kosala ndenge pour la première fois na mboka na Tioche batalaki ba disciple balobi ke bato oyo bazali lokola Christ pe bapesi bango kombo ba chrétien. Voilà un chrétien azali moto oyo ayambi Christ na bomo ene lokola mokonzi pe mobikisi pe abandi ko vivre bomo ya Christ kati na ye na bomo ene mikolo na mikolo. Mais okomona na kati na motuna na biso batuni est-ce que chrétien oyo pe akoki kozala possédé? Oui, bien aimé ba question oyo tokokende kotala nano na nzoto ya chrétien nini ezali kati na yango tokofungula mokana na 1 Thessaloniciens
chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Totangi na kombo na Yesu Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le verset oyo tango tokotango, tu as remarqué que ezana makambo mi sato ezali wana oyo esengeli mutu akoka kufungola miso po comprendre nini ezali na kati na bomoi ya moto topé na mo Kristo. Balobi que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que tali na maloba na Nzambe na kati na verset oyo, bazali ko tali sabiso ke na kati na bo moto to na kati na nzoto na moto, ezana biloko misato o ezali ko constituer moto. Ezali na biloko ba élément misato o ezali ko constituer un chrétien to moto to mondimi to mo Kristo. Balobi na kati na ngo ezali na kati ya être ya moto, balobi ke ezali na esprit, ezali na âme pe ezali na corps. C'est-à-dire que na kati ya bomoto, toza d'abord na esprit, toza na âme, pe toza na corps. Ba élément misato oyo nde sale ke moto, ba benga ye moto. Donc, moto akoki kozala moto te, soko aza na esprit te, azali kaka na corps, mais aza na âme te. Moto pe akoki kozala moto te, soko azali kaka na âme, mais aza na corps te, aza pe na esprit te. Balobi ke moto azali constitué na esprit, na âme, pe na corps. Vous allez remarquer que na kati ya âme na moto, nde sika azali siège ya pensée na moto. Et sika moto azalaka ba émotion ya moto ebimaka. Et sika oyo toyokaka ke ba 5 sens ya moto ezali contrôlé, ezalaka na kati ya âme na moto. Alors, nzoto na moto yango ezali komema âme na esprit pour que ba constituer sikoyo moto mobimba. Soki mutu azana ba élément misato oyo te bakobenga yango ebembe. Soki âme ezali susu te na kati na moto, soki esprit ezali susu te kati na nzoto oyo, moto azali susu mutu te babengi ye ebembe. Yango komona ke pour que démon aya kofanda kati na moto et que abanda ko contrôler moto, il faut ba élément misato oyo evanda na kati na nzoto na moto. Alors soki moto azali ko posséder esprit démoniaque to esprit moko ya satana eye ko vanda kati na biloko misato oyo e bandi ko contrôler âme na moto. Ba démon ba bandi ko contrôler esprit na moto. Ba démon ba bandi ko contrôler corps na moto. C'est-à-dire que moto oyo akozali susu na moto te. Parce que ba démon de moto bako banda ko contrôler ye, pe boko ya ko remarquer que moto ya ko banda ko sala makambo anormal oyo mutu na mukiri akoki ko sala te. C'est-à-dire itango ba démon ba komi ko contrôler âme, esprit, na corps. Moto akomi lokola tokoki ko pesa exemple tango moto alangwa kamasanga. Azali ko sala makambo bengo tango kwite ko sila ba yebise ke yo moto osubaki awa. Yo moto ofinga ki boye. Abandi ko comprendre siko ke est-ce que ngana sala ki yango ayebite ndenge ni na sala ki menzoto na sala ki makambo wana. To makambo mususu maloba mususu ebimaki na munoko na ye. C'est-à-dire moto akomi lokola fou, akomi lokola dement. C'est-à-dire mutu azali susu na contrôle te ya ba faculté na ye. Mutu azali susu te na contrôle ya esprit na ye, mutu azali susu te na contrôle ya âme na ye. Alors mutu akobanda ko agir lokola nyama. Yango Bible ezotali biso ke batu nyonso oyo bazali ko tambola et que bazali susu na makoki te ya ko contrôler âme, esprit, pe corps na bango. Bible bengi bango lokola ba homme animal, c'est-à-dire mutu nyama. Azali susu na contrôle ya bomo ina ete. Azali susu na contrôle ya vie na ete.
azali na contrôle te ya makambo oyo azali kosala aza komiyeba te soko azali kosala yango malamu to azali kosala yango mabe. Donc mutu normal oyo azali mo Kristu démon akoki ko contrôler te ba cinq sens na ye nyonso akoki ko contrôler te amena ye bongo ye atikala bongo sans que ayeba nini ezali koleka. Bien aimé, okoya komona explication nango malamu na mokanda na Marc chapitre 5 tokobanda na premier verset pe tokokende kosuka na 15e verset. Marc chapitre 5 premier verset pe toke kosukisa na 15e verset. Tokotanga na kombo na Yesu Kristo. Ils arrivaient de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gatanariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vient au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impie. Cet homme avait demeuré dans le sépulcre et personne ne pouvait plus lui lier, même avec une chaîne, car souvent ils avaient eu de fer aux pieds et avaient été liés de chaînes, mais avaient rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de les dompter. Ils étaient sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, et les démons et les montagnes criaient, se maîtrisa avec des pierres. Et a vu Jésus de loin, il a couru et se prosternant devant lui, il s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit muet. Il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il le pria instamment de ne pas envoyer hors du pays. Il avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui y paissaient. Et les démons les prièrent, disant: Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il est permis, et les esprits sortis entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pattes écrapées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Verset 14. Ceux qui faisaient paître de s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son sens. Et il y a place besoin. Dans verset 15, il vit auprès de Jésus et il vit les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Parole du Seigneur. Histoire totale yango moulayi, mais maman na biso na likambo ezali awa na verset 15. Bien aimé, total makambo nini leki. Bien c'est kotali sabiso que Yesu ayei akomi na mboka oyo babengi ya Gatara. Kuna tango bakomi bake kokuta moto moko ya liboma. Bible lobi ke azalaki tango mulai kofanda kaka na ba cimetière. Bato babandaki kokoka lisusu te. Pourquoi? Parce que Bible tali sabiso que azalaki possédé d'un esprit. Ya esprit oyo e possédaki mutu oyo et qui contrôle naye à tel point que a perdre bon sens. C'est-à-dire quand quelqu'un est possédé, c'est-à-dire ba démon ba ko contrôler ba élément misato na bomo ya moto, ba ko contrôler ame na moto, ba ko contrôler esprit na moto, pe ba ko contrôler nzoto na moto. Ya bibale mutu oyo a ko perdre bon sens. C'est-à-dire a ko sala makambo oyo mutu a ko sala te. A ko perdre sens ya ko réfléchir, a ko perdre sens ya raisonnement, a ko perdre sens o ezali humaine o mutu a ko mona ke likambo eza malamu
to eza mabe. Et quand quelqu'un est possédé dans cet esprit, diable a contrôlé sikoyo ba élément misato ya bomo ina mutu de manière que mutu oyo a kokali susu kozana bon sens te. Raison pour laquelle beaucoup ya komona que cet homme de Gatara azaki susu na bon sens te. À tel point que ba komaki ko enchaîner parce que abandaki komi mutu azana bon sens a komi zokisa na nzoto na yete. Moto aza na bon sens akoko beta bato na balabala pamba pamba te. Moto aza na bon sens akoko longola bilamba te atambola motakala na miso ya bato. Et cet homme avait perdu toutes ses facultés ya kozala na bon sens parce qu'il azala qui possédait des esprits. Et Bible lobi ke tango mutu oyo aye kokutana na Yesu, il y a quelque chose elekaki na vie na ye. C'est là où le problème est au monde kake. Tango tu sali kota la vie ya bato, oyo moto babengi un chrétien koki kozanga bon sens c'était. Moto babengi chrétien soka za susu na bon sens c'était ya ko réfléchir. Soki moto za susu na bon sens ya koyeba le bien et le mal. Soki moto za susu na bon sens c'était ya ko banga nzambe ya ko sala ba makambo o ezali anormal. Alors moto a commis un homme animal. Mais un vrai chrétien ne peut pas être possédé dans le niveau que azanga bon sens. Azanga na ba ko réfléchir. Azanga ko comprendre que likambo eza mabe to eza malam. Un vrai chrétien, diable a koki ko dominer âme na yete, a koki ko dominer esprit na yete, a koki ko dominer corps na yete. Tomoni ke ndeko oyo akomaki na niveau ki azaso na sens te. Akomi komi zokisa. Pe voir même ba mabende ba bande ko kangaye tellement ba démon ba lataki na nzoto na ye. Nzoto komaki na force mosusu ezalaki susu naturel te zo buka mabende pe ba chaîne. Lokola pe ba démon ba lataki esprit na ye azalaki ko pasola bilamba pe ko beta bato pe komi zokisa na nzoto na ye. Et lokola pe ba lataki ame na ye bipai wapi ezali siège ya ba pensée na biso, ya ba émotion na biso, esika wapi ezali siège ya ba sentiment to pe ya ba cinq sens na mutu. Donc e perdaki essence nyonso na kati ya ame na ye. Donc ba pagano ndemba na mingi okomona bato bazalaka na bazalaka sur na bon sens te. Malheureusement, il y a déjà ce qu'on a boye, au taliba acte mutazali ko poser. Obi ki mais mutu est-ce que ça a un sens ya ko raisonner? Est-ce que mutu a un sens ya ko réfléchir pour qu'il a posé acte ya boye? Au taliba kambo bato bazali ko sala ba crime bato bazali ko sala. Omoni même mutu azali ko lia moninga na mutu. Ce ko tali na ba réseaux sociaux taliba ndenge nini bato ba komi na niveau ya cruauté ya ko lia misuni ya bato. C'est-à-dire les gens ont perdu le bon sens. Moutou azali chrétien était. Parce qu'un chrétien a koki ko perdre de bon sens était. A koki ko zala posséder te à niveau que a perdre bon sens na ye, bongo abanda ko agir comme un fou. Quand quelqu'un n'a plus de bon sens, c'est-à-dire moutou a commis fou. A commis comparable na cet homme de Gatara. Aza capable même a mis ça la nzoto na mabe. Aza capable même a ça la bana o yi moko aboti mabe. Aza capable même à ça la moninga na ye mabe parce que il n'a plus le bon sens. Yamono koya ko remarquer que chrétien dans maman na biso na likambo akoki koza la posséder te. Et Bible talisi biso ke cet exemple ya ndeko na biso ya Gatara ezali ko talisa biso ke esprit na mutu oyo ezalaki animé par un esprit impur. Ou ezalaki komi benga légion. Légion alors Christ a tout na yonani alobi ke ngai légion. Légion ndingi ko lakisa ke plusieurs bazalaki ebele ba se former bataillon moko ya esprit impur 4 na moto. Bazalaki plus de 2000 esprits impurs, 2000 démons na kati ya nzoto ya moto moko. Donc vous allez comprendre que multitude ya ba démons oyo les gens ya ba démon oyo nde bazalaki ko rendre moto oyo esclave vi mobimba
de manière que a perdre bon sens, de manière que abanda ko agir ninga bandaki ko sala ko beta bato ko mizokisa ko sala makambo nyonso bomona ka bafu basalaka aza prêt même ali ya salité oyo ebimi na nzoto na ye moko. Voilà attitude ya moto oyo azali posséder na kati ya vie na ye. Donc moto oyo azali sous na contrôle ya vie na ye te, moto oyo azali sous na contrôle ya esprit na ye te, ya âme na ye te, pe akomi un homme fou to un homme animal. Bokoya ko remarquer na vie ya moto oyo nini ekoki koleka tango moto azali sous te na bon sens. Vous allez remarquer makambo ebele ezali na vie ya ye. Ya leko ya liboso mutu nyonso oyo ako perdre bon sens na vie na ye, oko comprendre que personne oyo akozali sous te maître ya vie na ye moko. C'est-à-dire que azali soko contrôler vie na ye te. C'est un esprit ou bien un légion ou bien un groupe de démons de moto bakomi ba maître ya vie ya moto oyo. Bazali ko mema esprit bazuik esprit na moto a captivité pe babandi ko tambola. Moto ako perdre liboso d'abord souveraineté ya nzoto na ye moko. Akoze sous te maître ya moto na ya nzoto na ye moko. Ya wono moni ke fou oyo ya gatara azaki sous te maître ya nzoto na ye. Azaki sous te parce que soko azaki maître ya nzoto na ye akosukolango, akosoigner yango, akolatisa yango, alors que azaki sous yete moto azaki ko contrôler nzoto na ye. Ça veut dire que quand quelqu'un azali sous te moto akomi na possession, soki la démon plutôt bakomi na possession ya nzoto ya moto, moto ako perdre contrôle ya nzoto na ye. C'est-à-dire que ce n'est plus lui qui commande sa vie. Ba démon de bako comprendre bako banda ko tinda nzoto na ye sala boy. Boma. Sala yango boy. Ti yango tatouage. Sala yango soki ndenge nini. Donc azali sous maître ya nzoto na ye te. C'est-à-dire que ba démon de baza ko contrôler nzoto na ye. Donc yami balé mutu oyo akozala na il a du mal à contrôler son corps. C'est-à-dire que ce cas est sous maître te moyen contrôler le sous corps na ezalité. Moyen atala le sous nzoto na ye moko a soigner yango ezalité. Élément ya misato ame ya moto oyo pena esprit na ye et kokoma manipuler na ba démon. C'est-à-dire que ame na ye ce qui moto a perdre contrôle ya nzoto na ye sikoyo ame na esprit oyo fanda kana kat na nzoto siko ba démon de bakobanda ko manipuler yango, bakobanda ko diriger yango, bakobanda ko commander yango sans que mutu oyo a comprendre que azali ko sala mabe to malamu. Pourquoi? Parce que ezali lisusu yete. Mais contrairement na un chrétien ce que azali commandé na Saint-Esprit okoyoka moto azali koloba lokola apôtre Paul abandaki koloba que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire Christ moto azali ko vivre kat na nzoto ya chrétien, ye moto akobanda ko tinda chrétien ke komi tango ya kosambela, et komi semaine oyo luka nzambe, et komi semaine oyo bokota jeune, et komi dimanche kende na église, et komi tango ya kotanga biblia, et komi tango ya le temps d'Isali, yaka koyoka maloba na nzambe, parce qu'il y a un esprit qui commande le corps, qui contrôle le corps de cette personne. C'est-à-dire que mutu oyo Saint-Esprit azali ko kamba boko mona pe misala oyo fandi kati na moto wana ke nzoto oyo na kati nango il y a un esprit oyo ezali ko kamba babengi yango Saint-Esprit. Mais par contre si ce sont des démons oyo ba fandi pe bazali ko pa posséder moto, c'est-à-dire bazui contrôle ya moto, mutu akobanda ko sala makambo batu nyonso baza ko mona mabe me yazo mona na malamu. Parce que ce n'est plus lui qui est le maître, il y a corps naïe. Azé sous maître, il y a ma décision naïe. Azé sous maître, il y a makambo nyonso o ya kosala. Yangono vous allez remarquer que cet homme de Gatara, volonté naïe te mutu bandaki kotina ye amizokisa. Volonté naïe te bandaki kotina ye akenda kolala na ba cimetière. Volonté naïe te mutu bandaki kotina ye abanda ko buka ba chaîne. Ezalaki ba légion oyo bazalaki kati na ye nde bakomaki ba maître ya nzoto na ye po ke babanda kotinda abanda kosala makambo nyonso oyo ye abandaki kosala. Alors nous comprenons que un chrétien ne peut pas être possédé parce qu'il ne peut pas être dominé
na corps na ye, na esprit na ye, mais na âme na ye. Parce que ceux qui ont moi dans Nzambe, au comme déjà dominé dans nzoto, na esprit, pe na âme, c'est-à-dire aux sous mon Christ. Mon Christ te définit ça qui c'est quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est quelqu'un qui marche comme Christ a marché dans ce corps. Quelqu'un qui a reçu Jésus et puis il lui fut aussi baptisé. A komi pe mwana na Nzambe. Et awa mutu oyo akoki kozala te procéder na âme na ye, na esprit na ye, pe na corps na ye. Mais tokoki kotuna une deuxième question. Parce que la maman na biso na likaboto tuna ki est-ce que mon Christ akoki kozala posséder? Toye komona que non chrétien ou azali né de nouveau, le diable to ba démon bakoki ko posséder te âme na ye, bakoki ko posséder te esprit na ye, bakoki ko posséder te corps na ye de manière que akoma kozanga bon sens. Vous allez remarquer que tango ba bengani ba démon oyo. Bible lobi ke batamboka baye na verset 15 balobi baye kokuta moto yo a revenu de bon sens. C'est-à-dire que bon moto zongi à tel point que aye ko comprendre que il faut aller dans Christ. C'est-à-dire que maye les zongi na esprit na ye, maye les zongi na âme na ye, maye les zongi même na nzoto a latisi yango bilamba ndimi ke ba latisa nzoto bilamba. Pourquoi? Parce que le démon ne pouvait plus contrôler biloko misato o ezali ko constituer bon moto. Un chrétien a ko lingate démon a contrôlé âme, esprit et corps. Oui, ce qui te tourne une question oyo yami balé. Est-ce que chrétien a koki kozala na démon? Oui, réponse ezali que chrétien a koki pe kozala na démon. C'est-à-dire moto ayambi Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais à cause ya likambo moko songolo, ya faiblesse moko songolo, na kati na vie na ye, a fungoli porte ya bomo na ye, démon akoki kokote la mo Christu na pete penza. Démon akoki kokote la mo Christu, akoki kokote la motei, akoki kokote la diacre, akoki kokote la archibishop, akoki kokote la bishop. Soki faiblesse moko yé na kati ya vie chrétienne. Et tant que vous allez vivre, il y a toujours des moments où le diable a profité. Dans moment chrétien, j'ai ma faiblesse, vous remarquez que Satan a koya, que bon sanate que tu retang ngo même na souka, que azalaka mosika na ba chrétienté. Parce que na vie ya moto nyonso, ba moment ba faiblesse ezalaka. Moto yazali superman azalaka te. Parce que bitumana biso ezaya molimu. Satan azalaka mosika te azali ko bundisa ba oyo bazaya nzambe, ba oyo baza ba né de nouveau. Vous allez remarquer que dans la vie chrétienne na batebele, ba moment de faiblesse ndo mona kasika diable peut profiter ka frapper mbala moko. Moment de faiblesse kaka mukebwe ale mona Satan pe ba ndoki ba profiter parce que ba moni que non na minute oyo. Tolanda ki témoignage ya maman na biso moko. Oyo azalaki na misala mabe azali kotambola mokili mamwe to tanga kopone ya ezalite ayaki awa binoso boyebi azaki mama munene na mboka na Congo muyembi munene mama oyo azopesa biso témoignage yabi ke tango yazaki na misala na soloka alobi ke soki bazali koluka moto et que moto ya sambelaka bakozela mokolo bakozwa faiblesse na ye moke mukolo bakozwa soki amoni ata siliki to afungoli porte na lika ata bazalaki na mission musika bakozonga ba profiter na moment ya faiblesse pour bakota basala opération wana ikomaka na vie ya ba chrétien na ba moment nyonso ya faiblesse okoya komona ezali lokola moto yo azali chrétien toki kopesa ba exemple ebele. Par exemple mutu azali par exemple na kati ya ndako na ye villa kitoko neti awa na poto eza difficile na poto awa boy omona penza na ndako ba puku batondi neti na Afrique kuna ba pese ba nini parce que ba condition de vie na biso awa eza ya malonga. Mais okokamwa ke na bandako mosusu quel que soit mutu wana zali un homme propre zali mokonzi ou remarquer pe bona cuisine moni pe pese moko aleki ou remarquer pe bota mosusu mona pe puku akoti na jardin mais bango mamonité. C'est comme ça. Pourquoi on a kokota na ndako nini? Tant mususu mwana zaki ko bima azo sakana mwana ya muke azo fungola porte.
yango mona quand même na bakati ya ba villa mususu komona nyoka tina kati ya salle de bain. Nyoka koti na salle de bain akeko zinga na to na cuisine, mais nyoka oyo akoti na kati ya ndako ndenge nini? A profitaki na moment oyo faiblesse moko ezalaki. Mopaya moko ayaki afungoli porte. To mwana zai ko saka na fungoli porte. Akoye ko kangate nyoka bimi na zamba koti na kati ya ndako. Mais vous allez remarquer que noki noki soki mokolo ndako amoni nyoka oyo eloko alibosi foko sa nini ko boma to puku. Mais soko moni puku azako leka to peso bi atika to ko lukele atakisi mokolo mususu. Puku ono yebite tamuso azana kati na azana zemi. Isika ko kene ko fanda akobota. Ale babandi ko se multiplier na ndako et situation ya ndako de ko koma ingérable. Na cuisine bakokota babandi ko lia matela babandi ko lia bakiti ndako ekomi solo. Pourquoi? Parce que négligence ezalaki dès le premier jour ba détecta que quelque chose ya mabe koti mais bakangaki ndako na bango kitoko. Ezali un peu image ya vie chrétienne. Moto azali un vrai chrétien azali ko tambola malamu azali ko bondela azali ko banga masumu mais mukolo faiblesse moko bo salemi démon moko bo akoti démon akoti yakanda yo tiki yakota. Mais nzoka nde tango ya koti wana bia kanda ezana ngo lisumu ke ezaka nango pitete tango démon ya kanda vandi abandi ko bota situation ebandi ko s'empirer bible lobi ke akoluka ake kozwa esprit seti mususu mesha koleka omona situation ebandi ko koma ingérable na vie ya moto oyo démon azalaki ya kanda ake kozwa kuna ya koyina ake kozwa kuna ya kotonga ake kozwa kuna mususu. Mais muto aza chrétien c'est yambaki Christ comme Seigneur et Sauveur. Muto azali ko kende ko sambela, muto pe azali motei, muto pe atanga ka Bible na église, muto aza mama diaconesse to diacre, muto pe aza paternel na église. Mais à cause ya faiblesse moko bo ouverture moko bo démon moko akotaki na faiblesse moko bo abandi ko se multiplier, situation ya chrétien est comme ingérable. C'est comme ça que tu vas se retrouver que bato to bana nzambe bele ba komi na situation yamba démon na kati na bango pourtant baza bana nzambe. Mais ce qui est vrai que malgré chrétien oyo a cause na ba démon kati na ye mais okomona ki akoperdre de bon sens te. Yango ko yako remarquer que ba chrétien mingi akotala ke me situation ezo komelanga e uti wapi. Asa na bon sens akeko luka basai na nzambe. Akeko confesser papa tamaka monasali nzamba yokelanga mawa. Il y a même des gens qui pleurent soko ako isami. Il y a même des gens qui pleurent soki eloko moko amoni ke porte moko ba fungula ki na vie na ye chrétienne. C'est ça bon sens ya moto. Wana chrétien koki ko bungisa yango te. Bien aimé soko komi na niveau que opère le bon sens. Ozo sala mabe mais ozo sala le côté. Alors wana komi grave. Mais soki moto waza chrétien né de nouveau attaque koki ko sumuka mais ko remarquer que bon sens c'est koki ko zana toujours kati na ye. Mais na homme de Gatara azala ki sous na bon sens c'était le jour où il a rencontré Christ nde ba ko comprendre que azo solo na bato azongeli raisonnement azongeli bon sens c'est parce que esprit na ye âme na ye corps na ye et comment qui libéré. Yamona na butu na lelo bien aimé et sengeli mutu oyo asili ko perdre bon sens o banda ko luka bato nzambe siko oyo ba sambela pona yo pour que bon sens ezonga makambo susu bandai komona ngo normal mais ça normal te suko remarquer que dikamo moko ba yebiso ngo 2-3 fois na bato ça dit qu'il y a quelque chose d'anormal mais yo mona kango kaka normal luka bato nzambe okoki ko perdre bon sens c'était un chrétien peut osa la posséder au niveau que opère de bon sens opère de contrôle ya esprit na yo opère de contrôle ya âme na yo. Donc okoki ko se rassembler te na homme de Gatara wana siko muto comme fou c'est-à-dire que ce n'est plus lui c'est le démon qui contrôle la vie de cet homme là. Donc bien aimé na butu na lelo nange ke mutu moko comprendre que ba démon ba koki ko contrôler vie na yote ba démon ba koki ko contrôler âme na yote ba démon ba koki ko contrôler nzoto na yote. Pourquoi? Parce que vous êtes chrétien, c'est-à-dire vous êtes mon Christ. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Christ na minute oyo tango a moni boy a pameli ba démon pe bibelobi à revenir na bon sens. Oh bien aimé, donc bon sens yango des ali bonne manière pour que muto comprendre que azali ko tambola mabe to malamu oyo e fanda kango kaka kati na bana na nzambe. Alors ce qui au bandi ko mona na kati ya motema na yo
et que na motema na yo ozali susu te na posa ya kosambela, ozali susu te na posa ya kokende na église, ozali susu te na posa ya kosala makambo malamu pe ozomona ngo normal ata ba invité na église, yeba ke pourquoi ça koti na ndako na yo. Yeba ki ya quelque chose koti na kati ya ndako na yo. Ndako wana bien aimé tozoloba eza ba ndako etongami na maboko ya bato te, eza nzoto na yo. Parce que Bible ezali kotalisa biso ke tokotanga ngo na mokanda na 1 Corinthiens. Omona makambo nini ezali awa. Donc il y a quelque chose au biso bana nzambe sengeli toyeba. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 au verset 20. Nzamba pambola eli moko na butu na lelo. 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 19 jusqu'au verset 20. « 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 au verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. C'est-à-dire, Nzambe, il faut la glorifier. Nakati ya corps, nakati ya esprit, pe nakati ya âme ya chrétien. Il faut que notre Dieu soit glorifié dans notre corps, dans notre esprit et dans notre âme. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Voilà pourquoi en Bible, ne savez-vous pas que votre corps, c'est la maison de Dieu. Et cette maison, pour que les démons ne puissent pas posséder, nous devons maintenant veiller sur cette maison. Nous devons contrôler cette maison. Nous ne pouvons pas laisser la porte ouverte pour que parasite moko akota, démon moko akota, toko fungula porte te bien aimé. Soko fungula ki porte ya ndako na yo. Butu na lelo luka moya ko kangango dans le puissant nom de Jésus. Ça la contrôle ya ndako na yo. Si tu remarques que quelque chose qui ne va pas, ozayi sous-souté maître ya nzoto na yo, ozayi sous-souté maître ya esprit na yo, ozayi sous-souté maître ya âme na yo. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Parasite moko akoti déjà. Osana no possédé ten corps, âme, esprit, mais il y a une porte qui a été ouverte. Oyo élément moko koti abandi ko luka ndenge nina se multiplier. Abandi ko luka ndenge nina ke ko benga ba démon mususu. Abandi ko luka ndenge nina abanda ko détruire économie, à ko détruire santé, à ko détruire ba projet, à ko détruire biloko nyonso parce que ceux qui pourquoi koti na ndako, à ko lia biloko nyonso ko kuta na cuisine. Ceux qui pe na cuisine si a koti na salon, à ko eba teke ozali kicho soma ki ya Louis Vuitton o ça qui ya nini akolia yango ya yebi ba valeur na biloko ndako na yote ako détruire yango. C'est comme ça quand un démon entre dans la vie des chrétiens akobanda ko détruire, mais la personne reste quand même un chrétien. La personne a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, mais alors il y a un démon, un esprit impur et bandi ko kota et bandi ko ronger, et au fur et à mesure ça ko ronger et que la personne ne se rende pas compte qu'il y a quelque chose dans ma vie na ko banda ko continuer car la destruction, parce que la personne ne peut pas se rendre compte qu'il y a un ça ne va pas. Bien mais tant que ma camboza ko marcher tant que ma situation zo marcher yo zo ko mona ngolo ko la normal, sachez que infiltrer moko akoti na ndako. Et infiltré wana akobanda kolia biloko malembe akolia bozui akolia ba projet akolia biloko nyonso za na kati ya ndako po ayebi valeur mapamboli na yote ayebi te biloko nyonso nzamba pesi yo que ce sont des bénédictions, mais yo sikoyo nde il faut qu'on veille na ndako na yo. Oh bien aimé, tozana ba elema ebele oyo koki ko permettre biso pour que to kombola ndako, pour que ndako angweza la toujours propre. Tous les éléments ebele oyo un chrétien oyo a remarqué que parasite sa koti na vie naye akoki ko luka kombo po abanda ko kombo la ndako wana. Élément ya liboso to kombo ya liboso ezali sanctification bien aimé. La sanctification ezalaka ko kombo la ndako ya Nzambe ebanda ko kombo la vie ya moto. Démon ayoka na kate na sanctification. Sanctification ezali lokola kisi ya banyama, insecticide. O démon kokaka ko supporter yango te ko banga Nzambe nde yango wana babengi yango sanctification koninga kozala lokola Nzambe alingi. C'est ça
kisi munene ya kokombola nango ndako. Butuna lelo eli moko abanda ko luka modèle ya sanctification po abanda ko kombola ndako na ye, abanda ko kombola bipai demo ko kai ko ya kofanda ba demo babanda ki ko ya ko luka ko ronger vie na yo, bazo ko ronger libota na yo, baza ko ronger ba projet na yo, okoki ko bengana yango par la sanctification. Au fur et à mesure oza ko se rendre pire, demo ko ko fanda te dans un corps ezali sanctifié. Demo ya haine et ko fanda te na kati ya nzoto ezali sanctifié. Démon ya jalousie et koko vanda te na kati na nzoto ezali sanctifié. Démon ya sorcellerie et koko vanda te na kati na nzoto ezali sanctifié. Démon ya vol et koko vanda te na kati na nzoto ezali sanctifié. Bien aimé, ba démon nyonso yo yebi ba komo nango ba yoka na kati na sanctification. Yango na poko na lelo bien aimé. Et sengeli ke mutu moko ayeba ke na butu na lelo nzambe azali ko ya ko pesa yo ba elema oyo pona tia na ko kombola nzoto na yo na kombo ya sanctification. Oui, bien aimé, vous allez non chrétien, mais de moi yeko kota, okoki ko tikate à contrôler esprit âme na yo. Elema ya mi balé top kombo ya mi balé zali confession. Toko yambola. Bible nous dit que si vous confessez vos péchés, lui il est fidèle et juste pour pardonner et vous purifier de toute iniquité. Si vous confessez vos péchés, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas à nous. Mais si nous nous confessons nos péchés, lui il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. De combien d'iniquités? De toute iniquité. Ça dit quand quelqu'un a sali du soumon, il y a tellement de péchés où les chrétiens ont péché chéri. Ils ne confessez pas pasteur parce qu'ils ont pasteur à mais oui, bien aimé, il est vrai que c'est une discrétion pastorale, une déontologie pastorale. Mais un vrai homme de Dieu a commis sa secret dans l'ibandate. Il faut que confesser makambo mususu oyo salaki. Tant vous allez confesser, vous allez se débarrasser. Na ba démon nyonso balata ki nzoto na yo. Tant vous allez confesser, vous allez bimisa biloko nyonso oyo Satan alingaki ko ya ko contrôler âme na yo, esprit na yo pe corps na yo. Vous allez libérer nako na ba parasite nyonso oyo ko memela yo kufa. Luka bato na nzambe bien aimé, il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Confessez makabio salaki. Cause la incrédulité jusqu'au point que nako kufa na lisumu oyo nako kota nango meme tina sina mabele. Webi makambo ebele osali. Ozana nako alibala obimaka na mibali mususu. Confesser yango petika. Oza ko yiba maninga na yo. Ozali ko escroquer. Ozali ko sama makambo ndenge na ndenge. Oyebi ndenge nino longola bazemi. Ba makambo ebele ya pasi ya mabeto sala na sena moyi. Nous devons confesser tous ces péchés. Luka moto nzambe. Même ata yo pozali pasteur. Osali lisubu luka moninga no mosai na nzambe. Confesser pe zwa décision ya kotika. Osimba ki kisi, osimba ki talisman, osimba ki magie, confesser petit kayango. La confession, eza fungola munini mosusu, ya kolongola salité, ya kolongola mbindo na vie ya moto. Alléluia. Yango vous allez remarquer que moto azamo Christo akoki kotika te vie na ye elataka mabe masumu bongo alingi ko confesser te. Bien aimé, Bible lobi que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Mutu akoloba kazamo santo azate. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Mais alors, tokolinga te péché commandé chéri et vanda kat nabiso. Yango wana komona ke na loba ki likambo ya bon sens. Un chrétien c'est quelqu'un qui a le bon sens. Ça dit que tango a sumuki sans se non. O eza vi nangate akoluka à se confesser pe azwa décision ya kotika libela pe a promettre pas nzambe ke ngai na kosala ngote. Et voilà kombo mosusu o ekoki ko permettre chrétien qui a la posséder te na ba démon. Tout ça na kombo mosusu ezali prière to mabondeli. Bien aimé, mutu aza kotangwa na vie de prière, assemble la kata onyonso. Eza difficile pour que atika ba démon ya kovana na nzoto ya mutu ya bondelaka. Ndenge 1 Thessaloniciens 5:17 eza koloba, prier sans cesse. Tango ozali ko bondela, ozali ko longa batatation. Vous remarquez tango Christ avake bakanga ye. Bible lobi ki abengi ba yekoli na lobi ki boke de bosunga ngai, mpoke toyeba na kokende ko sambela. Abina bango
azonga bakuti bango bazali kolala bi ah bokoki ko veiller na ngata ni fiske inerte. La chair est bien disposée mais l'esprit est faible. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. C'est-à-dire que molimo koko linga ke osambela mais nzoto ezolinga te ke yo kila. Mais posa na molimo no kuna ke molimo ezo ba kete mikolo komi bolembo komi kilo. Ba demo baza ko attaquer yo balingi ba fanda na kati na esprit na yo. Mais nzoto atali na frigo. Ba fiambre ezali kuna ba beefsteak ezali tala maki. Ah, plateau ya maki yo esila nano na ko gêner semaine prochaine. Maki mususu eye okokaka susu ko gêner te. Donc, élément ya prière. Bakoki ko pesa prière na église. Mais yo zakara ba prétexte. Yo zakana ba raison. Oh ngai tension na ngai yo elinga kate mabondeli. Tension ekomi ya yo. Il y a des gens qui ont tension mais bazali ko gêner. Il y a des gens même basi azemi mais bazali ko gêner. Donc vie ya prière, ils allaient élément munene. Pour na ko entretenir nzoto de manière que ba démon ba ya kufanda te. Alléluia. Donc na ngaki natalisa ke nzoto na biso po ezala bien soigné eza ko senga sikoyo yo moko mu Kristo oyeba ndenge nini okoyeba ko soigner yango de manière que ozala posséder te totalement okoma na niveau oyo okoki ko perdre bon sens na yo. Donc un chrétien akoki pe kozala animé na ba esprit impur. C'est-à-dire muto aza chrétien mais porte moko boye na etamboli na ye na misala moko boye mabe asalaki afungola ki porte pe ba démon ba koti ba bandi ko animer muto oyo bakolata eteni moko ya nzoto mais bakolata te mulimo na ye bakolata te ame na ye yango ko ya komona muto aza ko sambela mais aza na esprit ya jalousie na kati na ye aza chrétien mais démon moko ya jalousie azali nano démon moko ya haine azali nano ya koyina baninga démon moko ya lokoso ya mbongo azali nano. Donc to ba makambo ezali semblable wana mais muto azali chrétien ya kotonga baninga ya komema basango bipai na bipai ya koluka bisika nyonso mabe ezali mais aza chrétien akendeke pe église. Mais aza na bon sens azo ebake makambo azo sala eza malamu okoyoka mususu abi na kenda na ko panza bango aza ko bongisa lisumu ça dit que aza na bon sens ayebi ke makambo azo sala eza mabe mais akei po akenda ko sala ngo na nko nyonso po apanza bango bokoyoka sango ndenge na ko panza. Donc yango monaka ke mutu mususu tango sima ko sala makambo oyo aye ko kuta na mutu nzamba bandi ko regretter aza ko lela ça dit que aza na bon sens ba démon bazo contrôler dans l'esprit na yete bazo contrôler ame na yete aza na bon sens nzoto ba démon ba vandi na partie moko ya nzoto ba vandi na munoko yo okoya ko remarquer que bazali ko contrôler nde eteni moko seulement ya nzoto mais yi moko azali ko komate mu Kristo oyo azali te a mesure ya ko contrôler domaine moko oyo Satan a vandi. Bien aimé, domaine nini ya vie na yo o Satan a vandi oyo yo contrôle kango lisusu te. Satan simbi démon moko ba simbi domaine moko na vie na yo. Est-ce que ça na lolemo? Parce que ça na bato mususu soka pesi yo réponse mais chrétien dimanche pe na Bible diacre pe mais soka pesi yo réponse o la te. Satan simba na lolemo ba yeba yepe bakendeke ko louer epoke abanda ko kende ko finga bato. Soki discussion ezali ba bibo benga mama wana ye akoya. Ça veut dire que démon vanda na lolemo na ye. Bien aimé, tozalaka na ba différents parties en nzoto mais ba démon pe ba lukaka ba partie na biso na nzoto pour ba contrôler yango. Alors soki ozali ko arriver te ya ko contrôler domaine moko oyo Satan afandi donc elingi ko talisa ke e komi problème. Wana tozali ko talake e komi vraiment problème. Donc, et c'est un chrétien, à la mesure, il y a qu'à contrôler le domaine nyonso ya nzoto na ye. Et c'est le domaine physique. Abanda ko contrôler même mes pensées na ye. Un chrétien, et c'est dire comme à un niveau que abanda ko contrôler même makanisi na ye moko. Okoya ko comprendre que un chrétien soki Satan vandi ndenge na utaki koloba na domaine moko ya nzoto. Et yeba na kanoki ke Satan simbi. Ah mais maman peut nani répondre ngabwe. Ça veut dire que maman yo a do contrôler mon connaître mais azana chrétien. Après ça ka ba réponse aya ko regretter na sima c'est kaboli déjà bateau.
Donc esengeli o contrôler lolemo na yo. Mutu muso azali ne chrétien mais azali ko contrôler te pose ya komela cigarette. Hayaka ti lelo azokende église azana ko mela cigarette ya ko bombama mais azana chrétien. Azoko tambola na ko banga nzambe azape né de nouveau mais cigarette ya ko karakotika ngote. Satan aza ko contrôler nano un démon ya nicotine azana ko contrôler na domaine wana. Mosusu pe azali ne chrétien mais véritable alcoolique. Donc ozomona ke Satan aluka ka domaine moko bo quelconque na vie ya chrétien pour que abanda ko contrôler mutu mais mutu azali ko kende église yango na ko ya komona eloko moko bien aimé na poko na yo moko banda kotala esika nini oyo okende ke église mais Satan asimba domaine moko ya vie na yo. Satan asimba eloko moko na bomo eno tokotanga na mokana na Jean chapitre 11 verset 41 nzamba pambola eli moko. Jean chapitre 11 verset 41 à 44. Jean chapitre 11 verset 41 à 44. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et il a dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Parole du Seigneur. Bien aimé, n'a pas si référence au pourquoi. Ndeko na biso Lazare tote ya mamingi po na histoire ya Lazare. Mais yoka révélation moko ezali awa. Yesu Christ tango aye alobi na Lazare ke abima. Lazare abimi na tombeau vivant. Pe mwana na Nzambe. Mais il se peut que malgré azalaki vivant, ezaki na ba parti na mosusu na nzoto o ezalaki na no lieu. O esengelaki Yesu apesa ordre na ba yekoli basala suite ya mosala wana oyo ye asalaki. Ya sali mosala ya ko ressusciter Lazare, mais suite ya mosala parce que Lazare continue toujours à être lié na makolope na maboko. C'est-à-dire que azalaki ne vivant mais azalaki na contrôle en nzoto na été. Il a fallu des gens qui sont appropriés, les gens qui sont appelés dans le ministère et la délivrance pour exercer suite à mosala au Christ a bandi na vie à Lazare. Ba Lazare bazali lelo ebele na ba église na biso. Ba Lazare bato yo Christ, ba yambi Christ bazana bon moy, abika yambi Christ comme Seigneur et Sauveur, azui bon moy. Mais azana no lié quelque part. Ouais Seigneur bato nzambe ba mama loboko, Seigneur bato nzambe ba délier yo na lolemo, ba délier lolemo na yo, ba délier kindumba na yo, ba délier sika moko domaine moko diable démon fandi. Il faut ba délier, ezana bato mingi bazana besoin de délivrance malgré baza ba chrétien. Baza possédé mais baza habité na ba esprit impur. Ça dit baza na bon sens, baza makambo oyo eza mabe mais baza ba chrétien. Na habité ceux qui ba eli baza ko comprendre nga na poko na lelo. Il y a des gens comme ça dans nos églises. Oyo Christ abiki si bango parce que tant moto yambi Christ comme Seigneur et Sauveur aza ya kobika. Mais azana no lié atikali nano na esika moko boy we sengeli Yesu aloba déliez-le et laissez-les aller yamona na butu na lelo nkola pesi biso mitindo yo moto oyesi oza mo Kristo mais ozana no okangami na domaine moko tozali ko déclarer que butu na lelo okangwa mana esika satana démon moko afandaki na ndako na yo démon moko afandaki na vie na yo okangama ki na eloko nini tika okangwa mana butu na lelo par le puissant nom de Jésus okangwa mana bisika satana tiaki loboko eza na munoko na yo eza na miso na yo eza na matoi eza na makolo eza na nzoto na yo bipai nyonso démon afandi zala de lieu sikoyo na kombo na Yesu satana atika bomo na yo satana atika nzoto na yo satana atika munoko na yo ya lokuta pe ya kotong satana atika matoi na yo parce que oza mwana ya Abraham butu na lelo na pesi mitindo na démon nyonso oya kangi vi na yo ozala libéré par le puissant nom de Jésus-Christ. Yesu a pesi mitindo
alobi ke délier les azaki na bon mo azaki sur mbete bien aimé na yebi ke ozana bon mo oyambi Christ mais sika moko boye loboko Satan ezali nan ba démon bazali voilà misala o Satan salaka na kati ya ba chrétien voilà ndenge Satan. Alors nous allons remarquer que Satan ayaka ko vanda na ba nzoto na biso mais azana makokite na nzoto ya chrétien a kende ko contrôler âme ya chrétien a contrôler esprit ya chrétien et pesa meliete ce qui bien aimé oser soutenir na niveau ya ko contrôler âme na yo Satan na mutazali ko contrôler yango alewane komi grave. Marc chapitre 9 verset 17 jusqu'à 25. Nzamba pambola eli moko azala libre na butu na lelo. Nzamba pambola ba eli nyoso bazakola nanga. Marc chapitre 9 le verset 17 à 25. Marc chapitre 9 le verset 17. Tutangi yango na kombo na Yesu. Yoka. Un homme de la foule qui lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Oyoki, un enfant qui était possédé d'un esprit muet. À quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre et la faim écume et grince dedans et devient tout raide. J'ai pris tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand supporterai-je? Amenez-les-moi. On lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence, il tomba par terre et roulant en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour la faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à mon secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus voya accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Alléluia. Je bénis le Seigneur en Makambo. Jésus, voyant la foule menaçant l'esprit, Jésus menaça l'esprit et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Bien aimé, tu as remarqué le discours de Jésus, tu as remarqué que Christ a dit que la délivrance est à moi. Mwana banda bo mwana na ye azalaki na milimo ya epilepsie to ya ndeke ezali ko bwaka ye na moto ezali ko bwaka ye na mai ezali ko menacer ye et parents va souffrir pour na tia na likambo mwana oyo yoka tangu ba ye pa na Yesu ba ye ko liba ko bengana ngote mais papa mwana lobi te il faut amema ye pa na Christ Bible lobi ke tangu Christ amoni apameli milimo mabe. Mais lorsque vous allez intéresser nga Yesu tango azali ko menacer milimo azali ko loba azali ko identifier esprit oyo et l'attaque nzoto et l'attaque esprit na mwana te et l'attaque âme na mwana te mais et l'attaque partie moko ya nzoto c'est-à-dire l'esprit miwen et l'attaque lolemo. Alléluia. Esprit wana ezalaki esprit ya baba et l'attaki lolemo. Umuni nenge Yesu azoloba l'esprit miwen et sourd mosusu elati matoi mais ezaki na kati ya esprit ya mwana te ezaki na kati ba démon bafandaki na kati ya âme te mais balati nzoto. C'est là où le diable se limite na nzoto ya Mokristo. Abundisaka nzoto ya Mokristo. Ba demo babundisaka nzoto basukaka na nzoto. Mais soki babandi ko koma na niveau ya ko contrôler esprit na yo. Soki ba komi na niveau okoki soko raisonner te ko perdre sens. Yango komona mutu mususu Yesu Kristo tango babandaki ko ya bato ya mbala akoba nae
olingi nini que je sois pire mbala elongwa purification wana ezaki ya nzoto sois pire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je recouvre la vie mona na miso. Mais moto azali toujours na bon sens na ye. Azali koyeba ki oyo Christ ayant entendu parler de Jésus avec la kei aza koyoka fils de David ayez pitié de moi. Il avait son bon sens. Mais quand un homme n'a plus de sens, bah démon va comme contrôler na esprit, na âme, na corps, oh c'est un homme fou. Un chrétien ne peut pas être contrôlé na âme na na esprit na et na corps na. Awa Yesu pas meriabi esprit miwen e fandaki na munoko et esprit ya surdité e fandaki na matoi. Ozana démon moko afandi quelque part na nzoto na yo. Azali ko menacer nzoto, azali ko menacer finance, azali ko menacer libala, azali ko menacer donc makambo ebele na nzoto, stérilité, moyo bote zate, afandi bisika mwana afandaka, esika opération ya bana fandaka. Il y a un démon qui ko fanda wana. Il faut qu'on ordonne na démon wana comme on a stérilité atika nzoto na yo, atika matrice na yo. Il faut qu'on ordonne na démon afandi na domaine nini ya nzoto na yo pour que to pesa ngo mitindo na butu na lelo atika eteni ya nzoto na yo. Et le Seigneur avait identifié que c'était un esprit miwe. Il fallait que muto ya tika munoko, démon ya tika munoko pour que muto aloba. Donc nous allons remarquer que diable aya kande ko vanda lata kanzoto na biso bien-aimé. Na butu na lelo sika nyonso Satan simba ki domaine moko ya nzoto na yo a libéré yango dans le puissant nom de Jésus. Et sika nyonso domaine moko ya nzoto na yo ya makambo vi na yo suka ba pesa ki yo botutu ke obala te alatisio oyo bato babenga ba voile ya vieillesse waza ko mono lokola mobali ba pesa frigidité oza pemé na mobali azo ko lokola mwasi te. Et là nzoto cet esprit là frigidité il faut tika yo. Diable ayaka ko menacer nzoto ya moto yango nezali chat de bataille entre le Saint-Esprit et le démon. Mais notre âme, notre esprit est sous contrôle ya Nzambe ye moko. Yango na butu na lelo Satan na makokite ya ko simba esprit, âme, pe corps na yo. Bien-aimé na butu na lelo j'ordonne na ba démon nyonso o elati eteni moko ya nzoto. C'est ça, remarque, Seigneur Itosala. Nous devons comprendre comment est-ce que le diable opère. C'est comme ça qu'il vient s'introduire, s'infiltrer dans la vie chrétienne si les chrétiens ouvrent une brèche. Ce qui est chrétien fungoli. Ce qui n'a qu'à dire moi, il y avait un esprit. Il y a surdité, un esprit miouin. Bon, on a kati na nsoto na yo na butu na lelo. Esprit ni na koti. Voilà pourquoi naïb saka toujours bandeko ba précipitaka na la délivrance ya bana bakangi mwana ndoki ba ye na ye mwana oyo ubie koko ale botumba ye. Non, les démons azan esprit boko boma motute boko ki ko sacrifier ame ya motute pour soi-disant azan ndoki. Ba silisi bana ba innocent ba bana en Afrique ko tumba. Ba silisi ba koko a commis déjà na âge avancé en apoto. Ba koko ba mindele oyo soke zaka na Afrique me basi basili sa bango nyonso ya koboma. Koko akomi na ajo eleki. Akomi komi subela na bilamba, akomi ko sumba na bilamba na Afrique ba bia zandoki. Ale bo epine, ba epine. Même si a supposé que moi na ngwa zandoki ya solo, mais démon bokoki ko tumba nzoto te démon fani na nzoto boko benga na démon cet esprit soki ya solo azali ya sorcellerie, vous devez chasser ces démons. Ne rire rentre plus. Christ a dit na démon, ba démon oya surdité pe yabi sort mais ne rentre plus. Koya ko fanda li sous na nzoto. Mais ko mona moto, babi mwana azana ndoki ba latisi pine ba tumbi nzoto. Au lieu de chasser l'esprit, ou fandi li ko na nzoto, bango bazongo na nzoto ba tumbi nzoto. La délivrance est à nzoto te. C'est un esprit où Allah t'a kanzoto. Ce qui veut chasser l'esprit wana moto yo bobenga kindoki. Ako koma normal parce que ça n'a sens na ye. Ako koma même pasteur, ako koma même moto na Nzambe, ako koma même prophétesse. Mais bosiri si bana na koboma, bosiri si ba koko na Afrique na kotumba parce que vous ne savez pas mystère ya esprit pe ya délivrance. Qui vous dit que kindoki ezakuna na kati ya nzoto soko tumi nzoto nde démon aziki. Démon c'est un esprit à cause zikate.
Donc tango boza ko la délivrance okoki ko chasser démon pe olobine ko zonga lisusu na nzoto oyo te. Butu na lelo nzambe akoka kona ko pambola pe bandeko nyonso oyo bazali ko landa message oyo. Alors bien aimé tokoki ko sala ndenge nini pour que biso tokomana na niveau oyo ba démon ba kotate na nzoto na biso tokotanga yango nzamba pambola ba elipe ba o baza ko soutenir biso pona tina na kokoma totangi na Ephésiens chapitre 4 le verset 27. Ephésiens chapitre 4 le verset 27. Ephésiens chapitre 4 yoka ndenge Bible lobi. Et ne donnez pas accès au diable. Et ça verset wana kaka. Pour ne pas avoir de démons, nous ne pouvons pas donner l'accès au diable. Ndenge na utaki ko pesa exemple. Accès ndenge ko ba tokoki ko fungola porte te. Tokoki ko tika porte te po diable akota na nzoto. O ezali vie na yo, ezali nzoto na yo. C'est ça la maison de Dieu. Nous ne pouvons pas ouvrir des brèches pour que les diables entrent, les démons entrent. Un chrétien aza moto azali ko kanga ba porte pour que apesa accès na diable. Un chrétien azali ko veiller na ndake na ye pour que accès et salemate. Bien aimé butu na lelo yeba ndenge nini okoki ko veiller. Oh, ne donnez pas accès au diable. Yeba que Satana azali toujours pembeni na ndako na yo. Azali ko luka ndenge nini akota. Amoni ba promesse nzambe kati na yo. Amoni ba promesse nzambe na kati ya libota na yo. Mais azali ko tambola wana. Yo ko pesa accès moko te. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 au verset 9. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 9. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui y dévorera. Résistez-lui avec foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ah! Oyoki makambango, elobaka mama na biso mosakoli mente. Alobi boye, soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant qui cherche une personne à ko dévorer. To Bible zoko senga biso, to yeba ko mibatela, to kengele, pour que adversaire na biso Satana, azali ko nguluma, lokola kosi ko luka nani o akoki ko boma. Bible lobi, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que il na kondima ya makasi. C'est comme ça qu'un chrétien a koyeba ko batela ndako na ye, ko résister diable, ko résister ba désir nyonso ya diable, ko résister ba offre nyonso ya diable. Ndenge diable ayaka na ba tentation ndenge na teyaki le mystère ya tentation. Akoki koya na ba formule nyonso, résister ye. Akoki koya même na pauvreté. Obandi komona ke makambo zo marché te ba eko pesa ba offre ya magie ya misolo ya mabe résister ye bakoki koyela yo ba action mususu oyo ekoki kolongola yo na présence nzambe pour que ba démon ba kota Satana za ko luka ofungo la porte résister okoki pe komona moto ayeli yo na ndako masolo kaka ya baninga masolo kaka ya koluka ke obanda pe kotonga pour que ba zo porte ya kokota résister bakoki pe koyela yo na ba formule ya ndenge na ndenge ko kende église te pour que yo tango kotika kosambela bango siko baluka moya kokota na vie na yo résister bien aimé sengeli ko résister diable na ba offre na nyonso pour que ozala le véritable chrétien oyo ba démon ba koki ko posséder te corps esprit pe âme na ye oyo yo zali ko batela ndako na yo pour que otambola de gloire en gloire pour otambola de succès en succès yango butu na lelo molimo na nzambe asunga ba eli nyonso bipai tozwami pona toyeba ndenge nini tokobanda ko résister diable na ba offre na ye nyonso akoki koya nango to résister diable na ba posa na ye nyonso na molimo nyonso akoki koya nango ezala ya ba rapporteur to ya bato ya songi ezala ya makambo ya ndenge na ndenge résister bien aimé to mitika te ambale na ba offre ya diable pour que tous la remplis de la puissance du Saint-Esprit. Butuna lelo
démon nyonso alataki nzoto na yo na pesi yango mitindo lokola nkolo alobaki bipai nyonso bafandi na ordonné yango ebima na vie na yo, na ordonné yango ebima na ndako na yo, na ordonné yango ebima na kati ya libota na yo, na ordonné yango ebima likolo na bana na yo, ba démon nyonso ya destruction oyo balataki parti moko ya bomoi na yo mais ozana na bon sens na pesi yango mitindo butu na lelo et libérer vie na yo au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce que yebi que bipai moko longa kite luka bato nzambe bipai nyonso dans les 4 coins du monde na lobaka ngo toujours ba réserve nzambe bazali luka basakoli na nzambe kende ko yambola ba tia yo loboko pour que obatela ndako na yo ba promesse nzambe ko kisama pona tina na yo na mbula oyo bilaka na nzambe ko kisama pona tia na libota na yo bilaka nzambe ko kisama pona tia na bana yo yangona na pamboli ba eli nyonso na butu na lelo bipai bozwami na ngina sambela pona tia na ndeko moko oya landi message oyo na butu oyo na ngina sambela pona eli moko oyo abandaki komona ke parti na ye moko boye satana abandaki ko contrôler to ba demo abandaki ko contrôler nzoto pe alinge ke azonga na maboko na nzambe ngolu na nzambe kitabipai na bipai ozwami butu nyonso za toucher na message oyo butu na lelo eza butu ya sika o nzambe alingi kopesa opportunité ya sika o nzambe alingi ke yo okoma lisusu pembeni na ye pe gloire nzambe ezala kati na yo mulimo santu a contrôler ame na yo esprit na yo pe corps na yo pe na kati na nzoto na yo kaka nkembo nzambe moto ekomonana butu na lelo nasengi kembo na nzambe emonana na vie na yo emonana na ba projet na yo emonana na kati na misala nyonso yo kosala pour que oza mwana nzambe. Père éternel et Dieu de toute puissance to pamboli monene no pona maloba oyo to ebeke nzambe otindaki liloba mpe liloba ebikisaki kolo tolingeke yo otambwisa bomoi na biso otambwisa molimo na biso otambwisa ba amen na biso nzoto na biso nzambe ezala contrôler na molimo na yo ipepe nyonso ya mabe okoki koya mpona kobundisa topameli yango ezala mosika tika nzoto na eli nyonso oyo alandi message oyo ezala conduit par la puissance du Saint-Esprit oyo tosengi te papa yo yebi kokisa yango likolo na peuple na yo dans le puissant nom de Jésus qui est notre véritable Dieu tolobi amen. Nzambe na bikamwa apambola biso apambola bato na nzambe nyonso apambola baye nyonso bazwaki libaku ya kolanda biso nayebi ke tozali ko évoluer malembe à partir ya semaine prochaine tozana message na biso tozali ko continuer na yango parce que nzambe atie biso maloba na sela munoko pour que libota de baya ko pambola ko zanga te mercredi prochain na 20h30 heure na biso tokozala wana lisusu pour que toyoka maloba na nzambe kimia na nzambe elata mabota na bino nzambe aleka na kokanisa basakoli nyonso oyo bazaki na kati na biso ndenge tolobaki na ebandeli nzambe akanisela sheri na ngai evangeliste Sefora Likenza apambola basakoli nyonso papa na biso Ezaï Saif apambola musakoli mete apambola na kati ya machine papa na biso digital momo pe mama na biso Pauline apambola bomoko mboka nyonso Belgique pe Kinshasa akanisela bana ya mepsa nyonso ba oyo balandi biso na butu na lelo nzambe apambola ba nyonso bazana kati na ligne kolanda biso na pamboli pasteur Emmanuel Mbazi na mboka na France nzamba apambola ye nzamba apambola pe sheri na yo pasteur Emmanuel Mbazi nzambe aleka na kopambola mama na biso Beatrice Nzolu apambola mama na biso Clara Marcuson nzambe aleka na kopambola Sylvie nzambe aleka na kopambola pe sheri na yo Jean-Paul nzambe aleka kopambola Sylvie Bwanga nzamba pambola Joël Kazadi nzambe aleka na kopambola mwana ngai Bela na France na Paris nzambe aleka na kopambola baonyo nyonso boza tellement ebele na yebeke lobby plutôt mercredi prochain soki kolo ayete tokokuta na lisusu pour que toyeba ndenge nini tokopambwa na maloba na nzambe na yebeke tozali kopusa na muke mpona tina na moment ya Pâques mais tozana message oyo tokobanda kozwa tango yango ekokoka dimanche tozana mepsa Efrata awa na Stockholm bayo baza pembeni ba service ya délivrance ndenge touti koloba ezali yaka tosambela pona yo chaque jeudi tobandi service intercession de 19h tu na 20h kaka na kati ya église na biso mepsa Efrata soko ye
tokopamela demo oyo asimbi ete nino moko ya nzoto tokopesa yango mitindo ekende mosika mpo ke ozala réellement libre. Tika nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Bye. La promesse est liée avec le temps. Oh, Sarah, Israël a bakita kota kina boumbu. Kasi tango akobima yebaki yango te pourtant eza mystère ensemble. C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango natan polobi na yesa na maboko ya Elohim. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yotan na yeseleki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wapie. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te. Okoko yeba jour alelo kasi histoire nango yebi te. Pourtant eza mystère nzambe. Alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé. Ataye moko nzambe asalaka nyonso na temps. Bill Jacker. Nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu na nzambe o. Ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu na nzambe o. Oh, ignorance ezoka yebomaka ezipaki nga miso nayebaki te o. Bokozanga koyeba libota na nzambe tozokufa mpamba. Nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o. Nga naza moto naza mpe nzambe. Naza moto naza mpe nzambe o. Alalaki na bwato lokwa moto. Kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde nzambe o. Kolo na nzela kotambola yoki nzala. Aloba na nzete alobi na nzete lokola nde nzambe o. Oh, moto alelaka tango makambo yaka makasi na fina ye. Kasi nzambe nzambe alelaka te nzambe alobaka pour d'éternité. Pour ça nzambe za moto adomine kasi badomine ete o. Naza moto naza mpe nzambe. Naza moto naza mpe nzambe o. Bill Jacker. Ayolelie nangolwa papa yawe opesa ngai lolemo ya mabomba mie. Nakati ya nzembo
mpona yeba kosunga mezoka ye yaya yo nde mai namelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kofanda soki moyebini ye yo lipa na ngai naliaka na ntango ya sala ayi bolingo na ngai alobelaka nga maloba ya bolingo butu na moye Jésus l'amour de ma vie na mesana kozala pembeni na yo Jésus bilaka olakaki nga na bomba na motema nanga mombalilako motema sanduku bakolo baloba etikala na motema